nga peso ki na iya ki pa Sandralina kwa attaquer Sandralina pa attaquer papa nga Koffi Olomide. Alors na yebi valeur papa na bino bolimbisanga bandeko nanga ba mama nanga papa nanga en tout cas nakendaki au-delà na nyonso nga na sela Koffi na défendre elikambo na benga abenga njoka abenga Sandra défendre nga na défendre kaye siko o nga na loba na Koffi eza o ya salanga eza témoignage na répatance. En tout cas, on sait pardon na prophète Emmanuel Dodi Mufulu ko ya batu. Aza papa. Siko Alex nga preuve ko tenga na bay prophète ya ko la le pa nga Alex nga preuve. Na bungaki, vraiment na bungaki bandeko bolimbisanga. Makamususu o kutu na loba na TVT il faut na loba. Oh bah c'est comme ça prophète ba chambre son na lobi ah ba tchao moins de 18 ans. Mentalité misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière boye bake et yena idéologie ya sika donc soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na numéro oyo oza mobimba dekoyo na kini akozwa soin de santé gratuitement. La clinique Misunga, Badjali Bino, Wi-Fi a opéré surtout que na internet au début. Donc, ce qui ne connaît pas Avali Kobela, Olingi Oyeba, état de santé na ye, Okoki Kobenga ye, Sale Kukuma, on soit à ta interférence dans la. Maman, bonne santé. Ce qui ne connaît pas, a vu occasion de consommer soin na mythologie Misunga, Yebake. Kuna na tongo osa mobimba na petit déjeuner pe na pokwa yeba ke pas d'hiver ezali pe na pointe po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc osa mobimba ke na mitole Misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique Misunga bazali pe na dentiste mino ekozonga tumu pia Misunga batretaka pe cataracte yeba ke okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York. Misunga santé c'est gagné. Alors la clinique Misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est Kembe ezali ezate. Bonjour, bonsoir chers internautes, très heureuse de savoir que vous êtes nombreux à nous suivre pour la toute première fois cette émission qui sera présentée par votre humble servante Daikris Dacosta, votre chérie, votre amie, votre camarade, votre copine. Merci Pembo Telissus na baignon sur vous biso confiance dans mon colo ya lelo. J'espère que l'émission oyo kozala ya liboso pe asukate. Ya koyambela bino batu nyonso bomanda kosenga bakuba no défiler à na plateau na biso. Merci les sous na babonné na biso nyonso ya fimbo na fimbo. C'est vraiment très spécial. Na mokolo ya lelo ya koyambela bino moko o azali pona ngai ya mama leki nyonso pona ngai Sandra Lina Baboté. Tokosolola na a l'émission oyo. Tokoloba na tokosolola na makambo oyo concerné ke ye. Mingi penza ye. Na ba news noso auto zoyoka na internet na bokasi ya cameraman nanga na kosenga na yo fungwela ngai déjà plateau na ngai na pesa ya Sandra Mbote. Bonjour Yassa. Bonjour Daikris Dacosta. J'espère que vous allez bien. Vous allez bien makasi. Bandi musala o. Toujours beauté à ça. Et autres toujours. Elle est toujours très belle ma soeur. Ah merci Dacosta. Na moi na bastar azara star. Donc yo déjà za ngata makila. Donc nous saluons les gens makila yo de subanda oyemba ti okoti monde qui conquête subanda oyemba star atongo. Merci beaucoup Daikris
Bon, nandengo yo rendre une visite. Merci beaucoup. Tozawa, tu es le bilaka kamakabwa. Il y a témoignage dans répétence. Bato comprendre te. Il y a une affaire comprendre bato. Là on y va comprendre te parce que ngai naza mwana o na bani musique mwana muke. Yo yebi wana ko tuyo na bota mite. Bani obota bana miso ngo zokola na miso nga. Na musique mwana muke. Makamu nazo lobeza témoignage na répartance. Eza makamu te na yo finga mutu, na yeba boma mutu, ba yeba kanga mutu, ba yeba na sala mutu mabete. Comprendre? Eza makamba répartance na yeka ko expliquer batu, ba yeba témoignage na répartance. Na tout le temps batu ba ozela ke sando loba ki on te pas na lobarango. Na lobarango ki ba sala nga boye, ba sala nga boye, ba sala nga boye, ba sala nga boye. Bon, il y a ça là, internet, c'est mon nuit, ma caméra est circulée, ma caméra est na ex-patron na yo, ma caméra makila. Et ça, ma caméra déjà au lobela yango. Mais la mono njuro zongi siango du sous pona nini. La zongi siango est na tina parce que moningai na uti na mokili ya musique, eza mokili ya musique oyo, isa biso mabebele. Na ego lobela ngo na ndenge ya mabete, na continue ka lobela on pe na ko lobela ngo kaka. Parce que ça nzela biloko oyo détruit vinanga. OK. Biloko détruit vinanga. Donc na kotika kolobela ngo te en plus si batma ka moite nde nazobela on na télé. Nga naza star, naza musicien. Batma bebi si vinanga baza ba star. Baza ba musicien. Donc makambo oyo eza makambo faut témoignage pesa ma public ma sandali na kenda wa pesa la boy. Batma zo ba sandali na ba danser c'est belé. Obanda na BCBG ozolobela te point non BCBG pe na loba par mabe na ba omone mais par ya mabe ya quartier la te leki oh ya Kofi Olomide et ye leki pona nini po ngai nde na zaboye na bandaki na quartier la te na bandaki na okese msute avant batangela nga batu nyonso batangela nga ba pasteur ya bimana ba pasteur ya bimana ba musicien na zaboye na uta na quartier latin na quartier latin biloko biloko Kofi Olomide salanga biloko ko quartier la te changa yango parcours nanga nyonso na tambole simba te na ko remarquer na pesifi nanga na bonzambe mais on commence à ça mais na commence na ser siko tongo zo sambela yo aussi so yo commissaire mabe bat basali yo nga na za star na za ne ser nyonso te tam so bat ba confondre na za star na za ne ser nyonso te ngai témoignage na ngai fait le monde entier pour batu bazo pe mayele ba o ba so linga ba ko ta vie ya musique vie na biso ba on vie biso ba ke vie ngo zaka mystique makamba kuta makamba bele témoignage nga feza na mokili mobimba ba yo kango mais tango de jour comme ko sambelo ko ki ko boma makamu suspo ndongo tambola kana Kofi Olomide na intimité ke kara nyonso zali ki kara ya mabe ya bolama tamoko zala kite o ko ki ko couvrir yo atanke pour ma sœur o bomba yango na olo batabola musala ya moyini satana babomba raté babimisaka ngo po bana nzambe bamona ke nzambe aza suka musala ya moyini satana babomba yango te comprendre kopinde satana ya moyini musala moyini satana babombaka te na bia moyini satana babombaka te balobaka ngo nga naza mwana nzambe na okobomba te oyo esama na vi na ngai bato magetu basala ki fanatique bazokota ngaka na monango oyo sama na njoto na ngaka ngamo mte na monango oyo sama na vi na ngaka ngamoko na okesa na kanga mo na binaka te ba makamna lo ba soki ba danseuse lo ba za temps lo ba ngote po ba bonga na vi ngai na bonga te nga vi na ngeze ya kobeba yango nazo ya na TV pona lo ba témoignage na répartance ke eloko nini ebebisaka vi na nga elo ne bebisa vi na nga pacha ko benda makila pata ba sini na banjoto ya kocha ba plus na mutu ya kofula na mutu lo kofula na ba vagin eza ba sini o eza mabe na bato ba teke zalaka mabe na zaka mwana mke na loka eza sini na bolimi mais tant na komi ko sambela na komo yoka ba sini ya ba sini ya mabe ya mungunya na komi ko sambela na komo yoka ba sini oyo ya mabe attention na za na internet na zo mona sini moko boye eza démoniaque film sini oyo eza mabe mutabima na sens na ba sens na mibala ba sens kit il faut ozo ko lukanza me makasi batikela biso biloko na njoto omona mwasi kitoko azobala te mwasi kitoko azobota te mwasi kitoko azoka biloko zo finga njoka biloko oyo deja mobali wana sens kit atikela ye ngasi ko yango mona ko dénoncer po ngai pe ba sini wana eza na kati na nga oyo vie asalanga
eza témoignage eza répartance soki nazalaka motema mabe me na mema mpe bango makambo kala tokenda mpe babebisa vi nanga me teke nakomi mosala ya nzambe nazala ser ya kriste nabiki 80 etikali 20 nanga etikali eza mpona ya kopesa batémoignage nanga publiquement na barépartance na ngai eza te mpona boma moto na namona te témoignage na répartance ebomi mboka na namona te témoignage na répartance bakenda kofundela yango bato ngai mpe naza na do akondofunda te mpo eza témoignage na répartance na namona te témoignage na répartance elalisi mboka te bato bakomi agité bakomi kotinda ti baporte parole na bango baya kosali église oyiponi baninga basali église oyiponi mpo nga na ngaso nango banakendaka oyenga mpona baninga basali église baza na posa ndenge babebisaka vi na ngai mba oyo basalaki ngai bamonike biloko wana église oyo nako okutana nango eza adresse a bien côté mosala ya nzambe ya solo mosala ya nzambe ya makiona te ya nani ya buzoba te aza mufukulu ya bato leki ya jésus christ batinde mpo aya komema biso lola aya alongoli nga biloko nyonso batyaki nga na délivrance nde naza boye délivrance nanga ndenge eza boye soki bapaster ya makiona esinga te ba 1000 paster ya makiona mpe soki bazalaki pembe nanga kodelive nga bapaster nyonso banga balongo bachemise yango engaki kata na bapatron ekata batikali bakaliso mpo baetre na bagéa na milimo batyaki ngai ezalaki kaka ifo ekutana na mosali ya nzambe ya solo nake na mbasu yo oyebi mbasu esala 6 mois babokena na 2020 si 2021 babokena na deuxième mbasu esala 6 mois mais nake dimanche na 2 jours prophète Emmanuel dodi abikisi mbasu nzambe na ye abikisi mbasu mate onga na oyoka na église kuna makambo na oyoka na église na ndenge nakendaki na elongi ekomaki nga kwa porté disparu elongi ekomaki nga kwa masque de vieillesse elongi ekomaki nga kwa koko ya 200 ans maintenant ombre esala 200 ans na mokili te nga nde nakomaki na elongi bato ya 200 ans elongi ebebaki vie ebebaki sikoyo ya salani na tuna basi nyonso oyo olobi bazalaka otyo ya mabe uta kaka na quartier la te mais kasi nabi na bandi wapi na bandi quartier la te yo histoire nanga te na bandi quartier la te nasali inane ekeke na inane ekeke wana kaka na inane ekeke yango bebiselanga 8 ans mobimba nakenda na parcours ti ça fait le ata ba 20 ans vina kaka sini wana batiaka ngai wana kana makila babendaka na basini batiaka na bavage kofula nga bamutolo kotianga baprise na elongi na prise na elongi kwa sango na mutema so osala na mobali otoyo prise na elongi yo mona sa mutema obi repose en paix. Vous comprenez? Yo mona sa mutema obi o eza repose en paix te nzambe o akomi sango akomi nini basine et amabe beza basine spirituel to bato bamona ke na oyo lobe makambo nanga bamona naza liboma te naza liboma te badanse so babake mpo nini badanse mosusu baoloba te mpo na nini nalobama baprésent mosusu te makambo ya bato abima na bango te non bato na babima na nga après koruta quartier la te après basini wana bato na baza victime nyonso balinga basalela nga ya bien boye basalela nga ya bien eza te mpo na wutaki na basini yana ezotambusa ngai etambusa nga comprendre sikoyo omoni ke satana na nzambe baoyela ame comprendre na minute tout ça bitomba tu m'as été spirituel Satan na nzambe baoyela ame eza quoi que les affranchis na quartier la terre baoyela ame donc ame on se que nzambe il faut les affranchis bazwango il faut prophète Emmanuel doit te faire zwango na lola il faut en a pris mutu lokola nga eloko ezanga tina ndumba bato bafinga basosola na bamona nga tina te pona bango kutu ifana kufa na loba makambo na loba te bazana pona ki fanatique sikoyo ame wana il faut église na quartier la te oyelango bato bazo comprendre te biloko oyo bana nzambe so de comme pembe na nzambe munguni azosepela te alingaki abebisa ka vi na nga détruit vi na nga kande azabo na bali te na boti te moni nazoyenga nazangaki ndaku natambola awa nazala awa nasala donc na souffrir lokola na yekoloba témoignage eza ekesila te bakanisa te na otika okay témoignage eza vi na nga eza vi na nga bolo bande pona yo eza kwa ke na be eza te de am na nga déjà c'est zonga am na nga c'est zonga na bika déjà 80% prophète Emmanuel de la sai musa makasa ka etikali 20 comme mobile 20 OK bazai na délivrance eza possessive c'est possessive vous comprenez ba français on biso tanga mingi te ba bebisa vi na biso na musique fait eso na regata ifanya tanga na ngata classe peut-être ngala comme na ngata général na simata munduki na mata soda na vanger ba pasanga mabe vous comprenez OK
ya ça tomoni ba toyoki ba rumeur na internet zo circuler que non porte-parole ya Kofi Landry Kidoga alobi que non prophète foutela konda ku yango ya karola le panao eza solo omoni makambo nazo esabino eza bitumba ya satana na bana nzambe omoni côté vio na zaiki nango na saleli ba okese na saleli ndesi na baka na saleli quartier la terre apesi nga nini Kofi Olomide a balbangi mamba viol monde ngala kenda ko côté na koma contre tout le monde batu nyonso monde ati afinga nga sanda mwana mabe soki na zaiki muto aza muto ya malamu te muto ayebi nzambe te ngape na ngana ko do bakisa lokuta na kati nango mena yaka kana défenda ka na lobina yeke vie a violé ka biso te na lobaka vérité soki bolobi to sala na to viola naka eza bien mais vie a violé ezate est-ce que na nyonso nga na sala Kofi na nyonso nga na sala Kofi na défenda elikambo na benga ka benga njoga abenga njoga abenga sanda défenda nga na défenda kaye siko o nga na loba na Kofi eza o ya sala nga eza témoignage na repentance exacte que na yebe na boma ye na bani ezaka ke batu mususu obo ba mona ba sutu adase suté tam su ba zo occasion ya koloba te tam susu moyen pe koloba ezate kutu na yebi te soki ba koma ndenge nini mais si ba ngaba pesa nga réputation na église po ba benga na église po ba benga na église ba benga na église eza mabe o comprendre est-ce que par rapport au témoignage par rapport à makamangana Kofi et tali église na nini et tali prophète na nini o comprendre ma vie na yo prophète ya nini ndeti il a dit Kidoga na mona eta vie na ngata deux fois trois fois na njoga sikoyo yesanga na mona deux fois trois fois na njoga ba na njoga na église deux fois na une fois mona epa njoga sikoyo Alex nga preuve côté na ba prophète ya ko la le pa na nga Alex nga preuve que ngai ko ta ebeki ko fa hola le pala ngalandi Kidoga e même pas finanga na quartier la telle Kidoga a emso na ngene na demi ya yeto yebiete azai pete la Kidoga ndimi la Kidoga so Kidoga na ndimi te na quartier la tasa ta 6 mois ina nemon donc na yebiete yesiko Alex nga preuve Alex nga kete nga na iseke que prophète Emmanuel do ya ko lala on eza ko sali mu mais prophète mutafutela ko quand même nda prophète afutela nganda kote na sala témoignage na église ya leki na ngana na sala témoignage te on a lobaka wana eza ba témoignage ya ingrédient eza na flashaka témoignage nga normalement na no lekite témoignage nga pende eleka penda na vidéo ba sala encore documentaire makamususu okutu na loba na TVT il faut na loba oh ba c'est comme ça profond ba chambre ça na loba ah ba tchamo moins de 18 ans vous comprenez ba tchamo moins de 18 ans faut ba 18 ans matala te vous comprenez to ça ba secret belé to ça na chambre oh ba salangai eza ba secret na orchestre place au orchestre était quartier la tête pour na bese ba sange le côté na bese ba zaki bolingo na longo ba zemi na longo na sika na dekala bana ngai vous comprenez kuna déclarer ka ba kuna papa chegola na lane ina ne 6 mois ata 6 mois achanga te ala ne kwa bébé apesa ka bolingo apesa ka tendresse na suka nde déception pour na ba zemi longo na ko vanda pe na raisonner ero mbaba na nga comme ça ba 18 ba 17 ans yo monike na lobaka nga na za mtu na bomba ka secrétaire vous comprenez na za bomba secrétaire oh na zo loba eza repentance na témoignage ezate ba ya ba okosi ya prophète Emmanuel do di makambu ye ngai na za mondiminete bandimi nyonso eza na mondiminete ya ka église prophète azolinga biso to bika to kende lola chaque jour azoteya biso azotoka azotranspirer po totika masumu nga sikoyo na ndako na nga awa nga mona na mobali ayakaka te nazala na mobali te natika mobali ça fait 2 ans oui nazala na mobali te natika yaya po mibali nyonso batamwa na vi na ngai yoka mibali nyonso na bino iso te natika mpo na nini eza te na otula eya te na otula te banda na koma affranchi nakuta na église oyo bapekisa biso basimba biso sans mariage d'accord sans mariage na bible kosimba ngo si sans mariage yango moni tozolela okopwana lokola nga basimba nga tuo babakasa nga basimba nga tuo mingi bato basimba ngai moi basela nga bolamu ezate moi bana nga ezate voilà basino déjà na uta na ngo quartier te ngo zotambusa nga vimo mbati boti singate e bali singate bato baba basito yaya dada ya ona pesa bino conseil ndenge bozo tambo na vie boy ni bala basanso kit bazam baya ko bima bango te bako chiko lelo na njoto
bakomona kaka bibi mobali atiki mobali atiki bilo na njoto eloko ngana oloba yango za témoignage ya repentance prophète Emmanuel de mudafutela nganda ko ba jeune fille ka biso to yo ka esa to loba prophète Emmanuel de mudafutela nganda ko te ngana sala témoignage ya leki na ngai OK l'ouvert na prophète pe ko loba passe na ngamuke c'est na église maman Nicole Feza banoso bayebi na église maman Nicole Feza ayoka histoire na nga lela atala histoire na nga lela na leki na nga tande to la leki na nga na église ngana na mbasu leki na nga problème accident maman Nicole abi bisanga c'est sanda yaka maman Nicole abi apatia le on peso commerce mon na garantie aux ndako sala commerce au futaka ndako na yo OK kozala susu bilala la tête kozaba gifaze était le côté na nyonso sala libe na mokili mon yo zanga esia kolala c'est vraiment maman Nicole Feza maman Nicole Feza de alobi na nyonso sala na mokili yo wana otelenga na boye mokili so efuti yo te pusana pembe na nzambe akofuta yo bato baka epa nzambe bazalaka desi te okomprendre ntango ye Landry toyota camarade te Landry tosowola te eloko te aye église deux fois yabelanga sanda apesanga numéro nga mpe na ndo ye église so na ye na ndo benga yo bengi ngai alobi nanga makambo kofi nga na ese na bio makambo nga na kofi te ntango nga na ko bine pa kofi ozalaki te réponse na so seki asi ba audio nyonso sali nini apandi azwa sise ekozali na akaona ovie lisolo ya manike na njoka kwa njoka apandaka audio ya manike ye mpe akoma njoka mibale eti ye mpe azwa base sikoyo kotaka ozwa base ntango ofandi audio wana osali prophète oyo bokuta ye na makambo ya salite te prophète na biso ata muke prophète na biso bokuta ye na makambo ya salite te route ba misu mbale bele na fina na lobango mokimo na fina route njoka bino boza témoin babenga njoka réunion na église njoka réunion na église na ken pena bafandisa ken pena na njoka babenga pasteur nyonso ya se baturanga batiaka na kati okola mwana moke miso ozobetanga kwa mine étoile boye tika kofina prophète miso soki okontinue tokobenga na yo awa oye kokende lolo obeyemaka baprophète soki nasalaka odeya premier tour batikanga deuxième tour batikanga troisième tour nde basalelanga réunion na église mobimba nde nalakimataka na cher nasengi pardon na église mobimba ke bolimbisanga bafranchi boye eza faute na nga te sema so na uta nango na quartier la te yango etambwisaka ngai ye nakobima na bapaster mosusu bazalaki na sema so batiaka ngai po soki bapaster bazalaki na eloko ya nzambe ya solo depuis kala lokola bango bazalaki na eloko ya nzambe ya solo te bazali na sema so ngai quartier la te etiaki ngai ya basini ya kobenda makila ya kofula bavagin ya kofula mutolo kosalanga bakroa kwa sango eza biloko na oloba eza témoignage oyo esalama na vi na ngai nga moka nde muna yebi mpo nga muna azali na katenazotémoigne na ozosanga no justice na justice na mutu te nazotémoigne biloko esalama na vi na ngai tomona batémoignage ebele elekaka esala bapaga yongo esala te okomprendre témoignage ebele eleka eza bakomi ote ifo okeba na tribunal okokosambala ngai naza ser nakoki kofunda mpo na témoignage te nakofunda mpo na témoignage te na répartance te témoignage ezalaka eloko olobi yango publiquement ntango mosusu ekuta na ser moko akuta na makambo nga nakuta na mona aya na adresse ya bien les affranchis eza église oyo prophète ya solo mosala nzambe ya solo motindami ya ntango ya lelo oyo nyonso eza bato baocombattre ye eza bato bazosepela te ndenge aza na connaissance moko soki avandisi bapaster nyonso awenoti na bango baquestion bazala baquestion répondre ye te bapaster oyo nyonso omonana baza na connaissance koleka prophète na biso te bato bazosala nini lokola nga na bino makambo quartier ya te bafanda quartier ya to asala nini bakokende kosali église mpo nini babengana nga na église mona babengana nga na église mpo nga nazonga lisusu na mokili nakufa ekuta ame na ngai nde nabiki 80 boye soki nasambeli ti 3 ans nakobika 100% nakoki kokoma mpe leo prophétesse nakoki mpe nakoteya nakokoma mpe naza je évangéliste oyo naosala nazoteya okomprendre prophète atikala koyepa na nga te oyepa na nga ndenge nini prophète bato nayeba ta liso apamba liso apamba na fina tomboka église mombe yebi nga momonda te yebike na fina prophète mise esimba te église eyebike na sala témoignage ti devant église bayebike po esimba te bapesanga nde baprevenir nga ke soki na continue susu naza chasse na église eloko epesi nga kanda
ngai na bino ndako prophète te naza mundi minute mundi minyoso o ti lelo na okenda ka prophète ba ba kenda pete ye pa samu kama kita pete alors kamade na église ka ba tioso ba prier no so za maladi ma problème ma kamno so ko na chambre haute ba ko sambela yo ma mbesili ya chambre haute biso na église so ba franchi to za na ba cadrer so ko za na problème mutu mudaza na cadrer na ndeti nga cadrer na ngai akoma frère Grelo mbala sœur Eliane na mama Nicole Fezo apesa ngambongo ndaku na mbongo ya commerce yango na commencer la commerce nanga yango sombela nga biloko ndaku nanga ndo ozomona boy na koma olala na tika kifaze na tika kotambola la pasi pala na tika pe olala na ndaku na bino po na ndaku na bino sete za pe bien te eza ko na ngai muko ndaku ya nao kasi eza bien te ya pe se pe ndeke le kazo mandaku au masama commerce lelo azoki suna via bien eza pe premier ndaku te onda ku sope ya troisième ndaku za ndaku banana église na bandi 2 ans za troisième ndaku na boy ko le sanda ko na pasa bona cacher na vie po mungunia aza risé tango amoni mo ngo fonga mabomoni bitumbe yaka makasi na bomba evi na ngai okompa na bomba evi na ngai me ba yeba ke prophète Emmanuel Doji aza musala nzambe ne basala nzambe otomona ke soko lobi mabe na e okuche pe na mabe wana so betika kombo na e olobi ka mabe na e obeti kombo na okuche msu mutaka na e kuna oye olobi mabe na e okuche ta msu vaseline olobi mabe na e okompa ya aza musala nzambe aye ko mema batulola ayo mema batulola ezake baninga ba détruire nga ba bengana nga église nazo ma mokina ya kokufa po na mona te problème ngeza ngana quartier la terre ngane muna bina kuna ngane muna lala na vie ngane muna mona basina na vie changai bilo mse eza kutu oloba te wona eza il faut sona lobe ngona témoignage faut moins de 18 ans et là biloko wa bambete ba moins de 18 biloko o ke moni ke o pena mona za na raison koloba so na ndaye msota lito ya obaya sa o ko mikoloba te koloba te lelo yo pe mona loba lopeto za mwa mke po za mondi po biloko wana eza mabe siko eza te ba osali prophète moi prophète na biso ayokanga mawa tina za na église wana magetu na fina taka 3 fois même bengana nga me prophète ayokanga mawa ibotika ye aza am moko soki na memi lola na zo primon eza jete biso ba danser to sambela te ba mise to sambela te na église pe na kata Congo ba mise ba za belé te pe to sala te Claudine na ngai to sala te ba mise mo na mise sambela mise mi pese za raté ndeti nga boy na lukaka nzambe kala na kokutana ba pasteur mabe o basi sema so bachanga na quartier te na kuti ba bazana ngo ezo ba cheli susu ya bango ba chete bango ba kucha ngo ba sepeli do to sama kamba ba lingaka mone tu ba ba sependeni ta na ye ronda sambe ba de fenga ba sepeto so ambo mabonja ya ba mjimi na mbongo za ba bonja tukena ngo te tukona kapela ko to lia ngulu toko mela ngana so ba sobenga maola ba meni masanga okopana utokenda ashari dimanche stade wana okopana prophète na mso za bongo te ya sabat ba lo bongwani te na bongwani te siko na ebite na lebite ngana uti mutu mokili uti kuvante na uti kuvante na uti mokili divorce nga il faut ba année OK okopana divorce nga il faut ba année ba tanga ba être na ba géa na kati vaccine ba tanga nga mino mabe ba tanga ngai mobalo na bimana ya liboso yonga bebisa paku na nga nyonso yo moni ke moyen tika koloba témoignage ezate po vie beba so batali nga pe bien na komi quand même kozonga mon mo elonga bana nzambe pona koma ke elonga ya satana siko komi kozonga ndengo loko ndongo so lobela makambo yango mola yoda okumda te na ndenge na so na makambo te na prier on na so ba franchir na kutana musala nzambe ya solo na kutana musala nzambe ya solo oyo soki okbota kate il faut bota oh soki obala kate il faut bala oh soki yaki malade il faut bika kote minganga bakokite bato bakokite yende azoka solution nzambe na eza makasi aza musala nzambe ya so aza musala nzambe ya salité te ya ba bêtise te oh nyonso bato baloba pona ye bakokute na ngo te ata balobi ti bakiti basalir ye po connaissance ya aza na ngo na Congo awa na monde na monde na te pasteur prophète ate ya kwa ye na yoki 2 fois 3 fois en plus na maté nyonso na yoka o loba makambo so ba ya batu ba sala batu mabe makambo so babe basini msudu na yoka ya bisa mnoko basini onakuta na ngo ba sala ngai donc ya za mutsa nzamba so za mutsa meta bêtise te landi kidoga Alex anga pesa ngana ba kia ko lala landi kidoga yebi no ke pa na ngate mon aibe pa na ngai te landi kidoga na mona so 2 fois 3 fois sikoyo il faut Alex anga preuve aza musala nzambe wera so na bi satana na biso to finga na biso na basala nzambe te wera so na bi président wera so na bi finga na biso
mais ça nzambe te bango quartier te soit pour ça finga nga ba finga kaka nga po ngai na mima ba quartier te po nga na yebi histoire quartier te nga yebi le premier jour to matanga mbetu nga na vie le premier jour vie asala nga basini nini na njoto le premier ndenge docteur malala bande ko yozwa mama kila na mon fleury to kenda ko hôpital te tozata 30 personnes 32 personnes ba yozwa su makila ngo même pas na milanga mike ba chasser ko ba sala ngo déjà répétition ba chasser ba sala ngo déjà répétition mo ndi ba chaka ba chasser ya 5 glaces mo ndi ba chaka chasser 5 glaces ke ko 5 glaces au kangi mon les aspects mike sko ça c'est en face pour toza ba tebele siko makila to ba zo bino ba chasser ba danser ska nyoso ba danser nyoso o atala nga yebi ke ba bende makila so ki mutaza mposa o ba te seke fina e bonga ko nga bonga te yango yondolo lo kwa nga bonga te exactement na chitina kufa fina nga na ndolo bakaka pe na sala ngo ba documentaire ba sa kete na bango te ba okata na bango ba musisa mutu pona olandanga lokwa bango ba kasanga na sali boma nga na liboma te donc bango ndende baza so continuer kolandanga ba okata na ba musisa mutu eke kata na bango comme otambola njoto etikali po ngani na sabo fina nga mobimba na ndolo belango na otika ote parce que c'est loko e bebisi fina nga comprendre. Ok, boye bake makambo bazo ba pona prophète et ça bazo takenga na monde spirituel balingi église bengana parce que église des adresse à bien on a sur délivrance ya solo quand même na biki 80% antika na 20 ba sipote ngai 20% na koma na 100 mais eza nanu parce que ba milimo ba taka ngai na makamba taka ngamon ezo senga ba délivrance ba tembele eza jeté mutu bakoteke mulimo ya ndele par rapport à étoile na ye moi mutu neto bina kana to andeke monte ba danseuse mutu na étoile na ye mutu bakoteke niveau ya grandeur ya mulimo na ye par rapport à étoile na ye donc nakoloba kaka bandimi et ba franchi bolimbisa ngai naza mundimi na bino ba franchi so yibo bengani nge église ya net bolifanga na liwa bolimbisa bo boyebi mondi oyo boyebi mondi oyo ngana uche za maseki te monde na uche za monde moko ya mabe ya makasi soki omboboni nga leo na vandi boso na bino po nzamba prophète Emmanuel do za makasi akwesi ba jeana ba être na kati na ngai nyoso ba pona prophète eza bongo te ngai kuti na zanima wa prophète te prophète pas zanima na ngai te ba na ok deux ans na église prophète ba tuna benga kete pa benga ngai te azape mo te pe na bi adresse na yete la di japonais wana lokwa yé a porte parole à Kofi Kofi mdatindi e po osali prophète ko nga na osali Kofi mon ngai pe na osali kaka Kofi parce que Kofi yenda yebi ngada ye mambo témoignage na kama repentance eza na yo boma mutu témoigne yo soma témoignage nini ba yela isa batupongite repentance nini batbala la te ti esa ibino mutu ma bebo ko sali musala nzambe oyo ayebi atati azalaka na likitate azana problème moko na mutu te asala musani na nzambe bien azana connaissance obino bozana ngote même leader côté na uti azana connaissance prophète Emmanuel azana ngote même ba pasteur bazana so ba na connaissance te bomeka ka kolanda ka prophète Emmanuel Doji lokwa bino bozo critiquer bokota na TikTok bokota partout na YouTube na biso Emmanuel Doji TV boyoka makambo bana munoko mutu nyonso aloba makambo na ye afuka monsenga pardon waza musala nzambe ya solo ba franchir nyonso na sengi bino bolimbisi mon prophète Emmanuel Doji bolimbisi ko benga nanga église te so benga nanga église ezali to livre nga na sata ko benga nanga église te tikanga na sambe na ko bika nanga 100% côté na la ka moi 20 ans no moi pas de la ka 20 te na 20 on peut ko ya siko te bango ba ka ntanga ndeni malembe bango ba ka de fois ça musala makasi papa se bene kena bana kuna ba se ba koka te bango no so mera masanga ba sa ba passer makiona ba kota na hotel ba sambela te ba ka ntaka passer ozo tambe ao sambela verset moko 2 à 3 ans. Alors c'est quand on a mis sur panier. Biso so prophète Samson a franchi. Apesa kaliloba yo so matoka elola. Ayo so biso te pona mabala, ayo te biso te poto bala, poto bota. Poto so mbongo, poto stoke de ba poto non. Ayo te tu poto ke de lola. Ba biloko wana so na biso o ba passer ba comment te ba mabala ba ni za ba valeur. Poto to kufa, ba ko to moge mutakala. Ya on a certains autant personne sika ba bombi bala chota msulu robe ma épaulettes yo kutu veste bala chota msi apate ifa tanga ba flama au cas moi blo no so fallait estili on comprend oui esa la ngina kota na nzembo no uchiko sala mikolo sexy na kibonzambe la ngina ba pona nini opona ki titre ana sexy na kibonzambe parce que sexy ça vient du mot sexe donc todo le bela donc sexe ko sexe c'est un lien nini na kibonzambe sexe sexy na kibonzambe ça na lien nini mais c'est ça bonzambe ngeze inspiration to na esa bango ke mutu nso tango abongo mutema
azande monter na batu nyonso po bozo kanisa ngai ke na commissaire moko boye lokwa ngamu na ke na lola na fana na lola na ke wenje na lambeli Jésus na servir na table lokwa ngai lokwa ngai mutu na ko tala mama Maria na ndaku mama Maria yangoyo na utaki wenje na memelo malala na ze kwa ngai mutu na ko ke na ke wenje na ye Jésus ngai na mokili kuna tala mutu boya saki biso no so prophète Emmanuel yo même sito ke ne lola to ana na se ya mokili pour vous baibake Nzambi ya prophète Emmanuel do daza makasi o ba mo na ngabenga ba mo na ngawo te mon délivrance na ngai ba ngo ba to mokilité o ko ba bandolo ba mama délivrance na ba mita ba vi na bango ba mita ya vi na ba mi pesa na Nzambi to comme na tamoko eza mabe to ba ba ka sanga na bikité ba ota na nga libanda na kati na nga na biki makasi po deza mbala simba ngate ebele hein deza mbala simba ngai te na ebele ki toro ya sabu tana bibomba na ngai ngona za na porte moko aje apôtre moko uti ipeni wo suna wape kebisa pe apôtre wana omoni mikolo neza komo sambe yabo na ba apôtre ya mabe ya msa mabe na msa mabe ba komo ngaba obala ngai oh okopana apôtre yaki na église église mbeyebi apôtre ya za na église na ipeni apôtre yeso 3 fois bala ngai apokopana apôtre yeso 3 fois bala nga azana ba mbongo azana ba jipa azana nini eti na otula yaki na tali apôtre wana azana sema so bachanga na quartier la terre soki na bali eba ko changa sema sana yango yebi kazana ngo azana ngo so tali apôtre ngo azana na albeti pantalon lufila lokwa jo F okopa abeti pantalon lufila ngo jo F abeti inani chemise manga abeti nani basina ngo za kabongo basi obana ke mutaza obika te alati chaîne ya munene ya o alati montre ya o look na yoka alati montre voye musala Nzambe akola ta chaîne ta kola ta montre te akola ta nini te eza bongo oui voye musala Nzambe ala ta montre te ta tangonga te montre ate ya or akola ta te akola ta plastique normal ata normal o so imoni musala Nzambe akola ta montre or ba chaîne ta mnena or ba baga or c'est que mbo mabunda nyose yonga tena njoto azoyokela balimi mawate azoyek balimi mawate c'est que ya za posa ni mapesa yepo ya amila tiselaka donc na taille déjà mobali o apôtre o bala ngai tango yepo ko za mama pourquoi ba nolata pe ba bijouana ngana ko lata na sana mwana mwa Simone bientôt ba papa ya basali ya Nzambe ko la kisa musa Nzambe faut la simple tango zo te ya liloba tango est transféré pa bandimi mon batala nani façon na so moni prophète Emmanuel Dodi ataka montre te ataka chaînette te ataka babagi te o mona est simple ayeko so ka to kende lola ayeko bikisa biso azana posa million en te bika donc batika otena buzo baza passer ya ma sécurité ya lisanga te bakomona eni pa o nyoso bandolo bapona ye tongo tibutu bakute na ngote ngape na za mwasi na epete alinganga te ngamu na finale ba misukutu aboya 4 basala nga reno ba benga na tina 5 église ba franchir nyoso monde te ba bike na senga pardon na témoignage iboli misanga na biki na kanisa kene ba pasteur oyo ya makio na pasteur mabe o ba changa semence ba semence kuna ko na utaka ba mpe bazana ngoto kutanaka ba devant ngai te batika ngai na église na za mundimi nyoso soki mundimi anano bomoni ka bonga mi bien te bonze na musaba osa kati na ngai ese komi 80 20% tikali muke mkosumo mona kama na yebo na bonga misa pe bokaza te se ngo na olata zambalati nazu itamba na lingi misuko azomona nga kwa barabi non mutu burasela kanzambe na façon na ye bo juger ngai te bo mona libanda na ngai te bo senga Nzambe merci na oya bateli ngai bo moni nga leo na oya opesa témoignage na repentance oyo bo mamukili bo longola les affranchis Lope ba ko benga na église wana. So bino ba fan bolingi ba benga na église. Po mbibo sali prophète nanga po nga na yelo mama bakatela te ya solo. Église so na kende bando salika po ba pasteur wana. Donc botika ngai ba église o ezate. Église na Congo ezate, église moko ezaka les affranchis. O so bibo yoki mon makamtolo ba. Tabu so kaza na okumisa prophète. Nzambe nda azana kati na ye. Boko tsena ba problème o etaliete. Botika ngana problème na ngai za témoignage na repentance na ngai. Bolanda YouTube Emmanuel Dodi TV bo comprendre que azam sa Nzambe ya solo. OK. Ezate ke o loko ya fingi kacha tata no finga ka Dodi. Non, rapport mo ezate atamuke. Rapport ezate bino nde mboza la maudit po muto o toucher bobi grandeur te puissance ni te contact ni te za na ngona Nzambe. Wera Albert pour exemple wera ba bo to finga na biso na basala Nzambe te o. Loko bino moko bolingi bokocha makambo etali makambo ya église te bino mo bozala maudit
bino moko ba fuka mba senga pardon bosaka na basala nzambe nyonso o bagena olakisa mitaka on a TV o basala makio na basala buzoba mais musala nzambe kwa prophète Emmanuel Dodi eloko azala ngona kati ya njoto na ya nzambe atambola na vérité atambola na kobanga nzambe o bino so boloba pona ye eza bongo te bozala modi bozala malédiction boyeba ke ngai prophète Emmanuel Dodi afutela nganda kute eza sœur Nicole ndafutela nganda ku po ayoka témoignage nanga yoka nga mawa apesa nga mbonga garantie apesa nga na mbonga commerce yango bomoni eza 3e ndaku nanga na boyaka kolakisa bino po personne alakisa bino pe ndako naka ya première na 2e na 3e bo bakaka ke akoma boy po bina biso ba star eza na kaka mensonge belé vérité muke vous comprenez botika église les affranchis na sengi sous pardon les affranchis eza nango bongo ce que élévation ezoya ya makasi bitumba pe ya kaka il faut comprendre que bozaba na nzambe oui ya sala nina tu no nzembo o sexe na kibonzambe tangu de jour que na église pona poza sexe na kibonzambe ndo koma serbo mais ça ya sali nzembo ya ngwana to robino ngoti na kati ya église tina kati ya église eza problème te et sexe na bonzambe to na façon na mona ki nzamba pesa te na ke eza façon na ngai na obine ya nzambe mabine uta na lola nzamba ko bine la nzambe mabine na lola to botama mutakala oh moge pe akota so mutakala nzambe mtapesa ngai inspiration wana vous comprenez te mtapesa ngai inspiration wana nzambe mtapesa on la salo sambo na salo sambo na omona nzembo ebima ndenge nini nde naza bona zo sambe ya nzambe na uta na mokili na sango na ninge pesa inspiration na osambela na bi niveau no senti que no sambela nzambe na kanda na liboma robot nazo sambela nazo toka nazo ningana na sambela nzambe bon tu connais esprit le bilanga bi sand esprit mo le bilanga ti sand ozo sambela nzambe na kanda na liboma boy maman esprit mo yesinga bi keba po bina nzambe na sesi na bonzambe wala esprit ndabi o ba pesa na mo inspiration nzambe ebike na malembe mbamona te ebike malembe te pesinga déjà titre na losambo de na bimisa sexe na bonzambe liboma ya bonzambe zambe pe ndenge ataki mabine uta na lola na bina na kobina koleka David te David abina kata bilamba nga na obina na kata bilamba te yo balusaka na lola mabine eza na position te mabine eza na position te ezo kipete oyi ko balona na se obali ko so ke mo na lola ne ba angelo babinaka peut-être lobake ba angelo pe babika te. Vous comprenez? Merci. Tokomi moi mukie. Na suka émission na biso. Nalingi na bandimi nyonso. Na moni audio ya landri japonais. Soki ya landri ki dina kidoga wana. Ponga mingi na toyebi moi to za moi japonais za ki na mona yeba ku komba kidoga wana te landri. Ba ko maka kidoga pamba ngola landri pona kachela tete ka mutu moko landri japonais. Moni audio ozo senga pardon. Ipo balimbisa yi yo ko ko makamu na ngai na kachela tete na makambo nzambe yo za mwana na nzambe le jour ma sœur fou te yesu ko ndeza ko ngana ko limbisa ye bat ba olimbisa ye mais il faut laisser ma preuve prophète Emmanuel de ko la ba limbisa ka ba senga su ba preuve c'est olimbisi mbala moko te yeta ngo sali personnalité ya musali nzambe ya munene azali na posa ni ba benga na ngati kasi yo so sali Claudine yo sali ye poza posa ni tango sali oko c'est na makampo ça ni ba benga na ngati to ba benga na ngai na monde spirituel na mino na monde ba sin na monde ba ya ba kwa na elongi na monde na kufula na ba fashe bazo ngai ba fula ngai suna fashe ba fuchanga supla kwa wana pona kufa be pona limo na loba oh eza secret sutete vous comprenez OK baza pour ça na so hakuna ba benga ngana église pona so na monde ba fashe ba fula sus ba ro fula ngai suna fashe ba changa ba kwa batina témoignage on na sa po se bote eza témoignage tina ko kufa na vie na ngati na ko bala na robota na osala documentaire ezala tina ko na ko na ba 120 ans témoignage ya ndoleka kaka na utika na ngai te bino bosangana na bino tong nazalaka na chambre na kofita na dosanga ba pisa na ngam na mona makaba so kacha to ka bino bozalaka na bino te bo ba bino ka bilobela bo ba kina utika na ngate po e ba tema biloko ebebisa fi na ngai ebebisa paku na ngamo bimba kaka ina nena sala kuna pona ke no tambola partout moi vieux simbeza isute pona tambola na bilo babe na njoto. Oh merci c'était Sandra Lina Baboté boki makamnyo so ebisi bino sko to mto komana biso na suka ya sa nena tuno question moko na batu nyonso balandi biso na mokolo lelo na ba fanatique non pe na bandimi oyo ya les affranchis
na makambo nyonso mpe na nzembo oyo ozosala sexy na kibonzambe na nzembo oyo baretenir nini na kati ya nzembo wana baretenir ke les affranchis bayebi ke bakoma na serre moko sandali na mabote auti couvante auti mokili ok kobonga mpa nzambe délivrance yaka malembe ngosu bakama balamuki na komi na koleka bango oyo bango bakokanisa ke baser komona baleki nga ya kiser te bango baza bastar te nga naza star biso bastar badega eyaka ya parci parla monguni akobundisa yo monguni akobundisa yo kaka mpo babengana nga affranchi mais bayeba ke naza ya kobika 80 biso bafranchi tozoluka lola biso tozo ya kobika mais na pesa conseil pe na bafranchi bayeba ke eza bitumba ya mwana bana nzambe na basatana vous comprenez âme oyo eza trop cher âme oyo eza trop cher eza na étoile eza na bénédiction eza na nyonso eza bazowelela ngo bazosepela te âme oyo ndenge eyebi nzambe ifale ezala kaka na kofula na bavagin kotia baplise na molongi kosala bomona bafranchi bayeba ke babundela nga sere na bango balina ngai te nabimaka mpe na prophète mpe te naza mpe na likambo ya prophète te nazalima prophète te nayebi mpe pa prophète te donc landi kidoga mutu aluki makambo wana efo ye moko asimango donc ngai poivre ya pi falakisa ngai kote na lakisa eke nga prophète yaka olala epa na nga po ye moko nanu nayebi ata 3 fois namona epa nzoga vous comprenez oui olobi susu komba Kisi Njora ndenge na tuna oya saka Kisi Njora c'est ta sœur non azala dernièrement tout le monde ça fait 3 ans passé na Fally Ipupa tout le monde va en la répétition bazani ba photo ba vidéo et tout le monde a mukete boye azonge pas vie na yo linga mingi kofi olomide après mukete susu boye akepe héritier kena poto batamboli basali watalier après alongo le susu azonge so pas vie na ye kofi mais la télé émission moko boye Kisi Njora solela héritier kepoto atiki ça ne peut pas que conseil té jo andenga zana de makambo héritier na pesa conseil banda kala kwanza na poto na benga kai na binjo andenga za boye héritier ndapesa uvalena na musana yo ya kipote parole ya kipoto bongo eza valeur na ngoli nga carrière na yazo sa musala au projeter au sa eloko te atana ba société to mona na ba hôpital so docteur ake ko soigner personne so même matin infirmier on tikala au secrétaire ba ne yo même akaye et là comme si na ba société nyonso musala nyonso faut valeur nango il faut bima d'être biso surtout ya musique yango c'est important pour il faut voyager to beta ba zénith to beta ba sali ba test ni monde to mona ngo wanda oza na carrière costaud siko muta pesi penda valeur nango c'est héritier na pesa que conseil ezali que héritier siko njo pa yo ka ne conseil te siko ya yo ka conseil te auto benga nga osanda yo ka conseil te na yo ka conseil ndeni po yo ya nanga moko yo ka te na landi yo oh alors ka conseil te ka kanyo sana aucun piana tanga longa ke pe héritier kende zane kende muta episenga na longa na nge pe héritier apo pe biso mo lobi so longa papa star do lo ba ken piana kaka yo moni nga tona oloba makambo yo moni ke balinga babengana nga église na obonde babengana nga te pana mpo nayebi ke adresse oyo na trouve ya bafranchise adresse ya solo moye babengana nga eza te so babengani nga na kokende kokufa na mokili moni bakobengana nga te église basala yango je te église balonga te ngai nde naza boye naye soki baadresse oyo natambola ezala bafaux paster oyo bazalaki na semence batyangaisikoyo kote oyo naosambela eza okese église eza okese te eza église église soko okolongwa pe na kimia peut-être oke poto okomi affranchi ya poto okay. On comprend église ba olongwa ah na kisasa po ke église nini église nini o eza na connaissance quoi prophète Mso Emmanuel de mfukulu abat église nini o eza na connaissance il faut ba kota na ba YouTube nyonso ba kota na réseau so ba ta la prophète ninga lobaka batu tout ba loba be na ba fuka ma osaka pardon ba saka na msala nzambe te qui est à César est à César moni César baba bani rendre à César est à César. Donc, ngana kati eteza randa César eta César. Et le baba pe na Bible. Comprends? Batika affranchi, batika église, babundisa ngate ti na église po babengana ngai na koma wapi po na kende wapi. Am na ngai na minute eza sécurisé na ba franchi ya nzambe ya mufukulu ya bato le prophète Emmanuel Dodi. Na osanga susu ba franchi pardon bolanda bango te po ndenge eza boye roi babandi boye bando kosimba ka mupanje ba franchi kwa nini bilo bobengana nga na église eza rien à voir rien à voir bapona bango délivrance kenda malembe na esi mafani pete na biki 100% 80 na Jésus lola eza bele 20 na soka na Jésus
bilamba na lola te na basani te na sefa na Jésus te donc souvent on va lingala ta robi ezala ebomba ngelo mbaka misa kwa memo na kwa misima. Merci na baignon so bozui libakwa ko la émission na biso na chaîne na biso o Fimbo na Fimbo News. Merci à mon ami Benji Benzema garçon vitaminé, à ma tantine Elimbi Avanga Koko ba métis hein, Koko ba métis, à ma tantine encore maman Élisée na France na pesi biso merci mingi merci na baignon so balandi biso to kuta na numéro mususu prochainement na invité mususu. Ciao. Personne va pour lui, on est quel bien là. Ailleurs, il y a on va te là qui est en mode donc il m'a envoyé ce que je dis. Ah bon? Gideline mon conduit. This is London. This is London City.